Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Situation na Est la République démocratique du Congo nde ezali kosala que Félix Tshisekedi atambola na ba tournée o azali kosala ko lobbying pona ko expliquer monde entier que Kagame azali ko continuer ko harceler RDC à travers M23 na édition lelo dossier ndenge na ndenge to kopesa bino pe to zui population mokolo lelo va réagir sur polémique où ils allaient continuer à alimenter chronique entre Cardinal Ambongo na Batu Oyo Bazali extrémiste topé pro Fachi Pambate balobi que Cardinal Ambongo c'est comme si Azali n'a problème particulier na Félix Tshisekedi Chilombo Oyo Azali président de la République na édition alelo Tokope Sabino na cadre ya KNB bitambola tambola mama lopango oyo akotaka makambo ya couple ya balocataire na c'est-à-dire bino balocataire bofute la kaipa na makambo na bino ya libala mama lopango azali kokota nde ba oyo tope ba titre oyo topesi bino pona édition ya mokolo ya lelo oyo tozali na sengo ya représenter bino avec impact toujours na idéologie pambate KNB ndenge tolobaka toujours soki information nano eleki na KNB te yebaka ke Kinshasa ba yebi moté. Discours ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi na forum ya mining Idaba 2023 oyo ezali kosalema na Afrique du Sud décortiqué awa na Fabrice Kirombe. Nous sommes résolument engagés à mettre fin à toute agression et à toute tentative d'occupation de notre territoire. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomaki na butu makasi na Cape Town oyo ezali capitale ya Afrique du Sud esika wapi azali ko participer mokolo ya lelo mardi na Mining Indaba 2023 oyo ezali forum ya munene esika pi basololaka masolo ya ba minere ya Afrique chaque année. Kasi yambala oyo ezali na thème débloquer l'investissement minier, stabilité, sécurité, paix, approvisionnement. Ezali thème oyo bazali kosolola kuna na Afrique du Sud na forum oyo ezali kosalema kuna na Afrique du Sud. Forum oyo ezali occasion ya malamu na kati ezali na 500 entrepreneurs oyo batravaillaka na secteur minier bauta na monde mobimba pona koya kosolola na tina na yango. Discussion makasi esalamaka pona ba défi pe ba opportunité oyo esengeli ba affronter na industrie minière ya continent. Pona Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali ko soutenir toujours idée oyo ezali ya ba industrie locale. Pona président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye azali ko continuer ko soutenir idée ya kotonga ba industrie locale pour la transformation ya ba produits miniers afin de permettre na population africaine ba bénéficier na ba avantage ba richesse ou ezali na sous-sol ya ba pays na bango. Président Félix Tshisekedi azali ko continuer ko beta CT ndenge Paul Kagame azali ko appuyer M23 pour ba dépouiller ba richesse ya bana Congo yangwana bomonaki na Goma batombokaki pamba te bango moko bazali ko jouir na ba richesse ezali kuna te kasi Kagame na batu na ye ba lingi kaka koya pona ko botola yango na makasi et ko salemaka jamais ba détail bolanda na reportage oyo. Mesdames et messieurs, point n'est besoin de rappeler ici que mon pays, la République démocratique du Congo, est connu pour son potentiel minier, représentant 1100 différentes. Na discours na ye kuna na Mining Indaba forum oyo ezali kosangisa batu nyonso to batravaillaka na secteur minier. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a dénoncé lisusu Rwanda oyo azali ko soutenir ba rebelle ya M23 pour ba continuer ka kosalaka ba désordre na Est République démocratique du Congo. Insécurité oyo ezali na Est République démocratique du Congo yango nde ezali cause oyo ezali ko empêcher peuple congolais ba profiter te na ba abondance oyo bazali na yango
kuna na Est République démocratique du Congo biso nyonso toyebi ba richesse oyo ezali kuna mingi na se ya mabele yango ezali kopesa likunya pona ba voisin ba envier yango ne esika bazali kotinda batu pona koseme ba désordre na tina ete population ya République démocratique du Congo ba profiter na yango te kasi bango moko ba banda koyibaka yango na ndenge ya kobatama yoka discours à chef de l'État. Il est triste de constater que cette abondante dotation naturelle n'a toujours pas profité au pays, encore moins à l'Afrique, en raison de questions de mauvaise gouvernance enracinées depuis des décennies, mais aussi en raison d'une insécurité savamment orchestrée par des puissances obscures, avides de nos richesses naturelles, comme c'est le cas présentement dans la partie est du pays, en l'occurrence la province de l'Ituri et celle du Nord Kivu, avec le mouvement armé, le M23, qui n'est autre qu'un déguisement d'un voisin belliqueux, le Rwanda, obnubilé par nos richesses, mais malheureusement maladroit dans sa méthode pour y accéder, préférant la guerre plutôt qu'un cadre paisible d'échanges fructueux, gagnant-gagnant. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a kofanda kimia te kino ya seke kimia ekozonga na este ya République démocratique du Congo pour peuple congolais ba vivre esengo ya ba richesse na bango oyo ezali kuna na este ya République démocratique du Congo. Yo oyo zali kotinda batu esengeli olekela na voie normale pour traiter malamu kasi na ndenge ya kotinda batu po yonde o bénéficier ezali kitoko te esengeli Afrique e bakoyokana po na situation est République démocratique du Congo population ya Afrique mobimba ba bénéficier na ba richesse oyo ezali kuna na est République démocratique du Congo. Gouverneur militaire ya Nord Kivu asengi population ba se calmer ba tika nyamu pambate bango bazali na souci ya mboka koleka batu nyonso butu mo ibalala kate pona koluka ndenge nini kosilisa ba hostilité oyo ezali kosale makuna ezali souci na ba monene bolanda reportage oyo. Population ya Goma bazali na kanda makasi lelo oyo na tongo lisusu ba kalenzela ba boy circulation esalama po bazali contre force régionale pays MONUSCO oyo bazali na Est République démocratique du Congo kasi désordre tope insécurité na Est République démocratique du Congo ezali kosila te. Na yango uta mokolo ya mardi bazalaki na kanda makasi kutu balingaki bakatisa na ngambu ya Kigali esika wapi balingaki bakende ko bunda na maboko na ba Rwandais comme ça bitumba yango esila mbala moko lokola la police tope basoda ba panzaki bango na yango lelo balamuki lisusu na kanda makasi ba barenzela oyo baboyi circulation ata moko te esalema yoka communication ya gouverneur militaire na population na ye ya Nord Kivu. ezali pour la barricade zelate na kosenga na bino doza la moto moko manifestation ya kobare nzela ezali pour la kosala ya emonguna pamba te service ya sécurité service ya défense esengeli esirkile pour la kointervenir pour la bino balidera bajeune okomprendre eloko oyo bandenge ya mokolo okomprendre bandenge ya mokolo otika banzela biso tosirkile mpona kosekirize ville na biso ya Goma awa mpona koyebisa bino yango wana mais
kasi ba militaire oyo pe bazalaka na Est République démocratique du Congo batambolaki moko ya lelo pona bango bazali pona kobatela mboka eloko moko te ya mabe ekosalema na Goma kuna lokola bango bazali kuna eloko moko te ya mabe ekoki kosalema kuna na Goma. Population bazala rassurée parce que ba FARDC République démocratique du Congo bazali wana na bango pona kobatela bango. Batu bozali kowelela ko postuler botala ndenge ba député provinciaux oyo basali ena bafuta mate babundi kutu liboso ya primature pasi pe mawa nyonso oyo elekaka kaka na Congo soki na notunité na Kinshasa oyeba te. Kinshasa pardon badi botala makofi oyo ezali ko beta maawa ezali na yango na ring te ezali komba ya boxe te ezali ko bundama na kati ya primature pe bato bazali ko bunda ezali ba honorable députés provinciaux ba ye ko réclamer mbongo na bango oyo bazali ko futa mate pendant un an. Incompréhension et botami entre ba députés na ba membre ya primature tala ndenge makofi ezali ko betama epai ya ba papa oyo. Na sima na yango chef au gouvernement premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ayeko yamba ba député oyo ba sololi kitoko makambo eleki kitoko a promettre bango pe a assurer bango a kopesa ba instruction et pa ya ministre budget na finance pour na ba futa bango ba mbongo na bango ba député ba bimi na esengo yoka ndenge ba lobby. Lors de la 72e réunion du Conseil des ministres, les chefs de l'État avaient instruit aux deux ministres sectoriels de pouvoir apurer les arriérés et régulariser la paie des honorables députés provinciaux. Mais malheureusement, cette orientation, tout comme instruction du chef de l'État, a toujours été traitée avec une très grande négligence. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes décidés de venir solliciter de nouveau l'implication du Premier ministre. Par rapport à la question principale, le Premier ministre, à travers le directeur de cabinet, a confirmé qu'aujourd'hui, peu importe l'heure, il va prendre langue avec ces deux ministres sectoriels afin qu'une solution soit immédiatement trouvée. Augustin Kabouya, secrétaire général, il y a UDPS à répondre coup sur coup. Na Monseigneur Donatien Cholé par rapport il y a accusation il y a considéré gratuite contre UDPS côté nae Augustin Kabouya azali clair à l'obi que mutu nyonso pe oyalinga rafachi a kosepelate soki amoni neti mokonzi ya église songolo azali koloba tope azali reconnaissante na o mokonzi mboka azali kosala kasiko latisa yango na batu ya UDPS Augustin Kabouya lobi azali kosala analyse ya malamu te bolanda reportage oyo. Embouteillage et salle makasi na kokota na ye na siège à parti ya UDPS Augustin Kabouya oyo azali secrétaire général ya UDPS mokolo ya dimanche 5 février 2023 azalaki liboso ya bato ebele ba membre ya UDPS esika wapi asololaki na bango na tina kolongola équivoque tope banungu oyo ezali koleka awa na Kinshasa na kolandisa ma discours ya cardinal Fridolin Ambongo asalaki discours kasatikalaki ko remercier chef de l'état te a présenté ki pape François ta la population oyo bazali liboso na yo bazali ko souffrir injustement tala ndenge bavandi wana atana sengo bazali ko yamba yo mitema na bango ezali ya kozoka na yango escriaki polémique ya makasi awa na République démocratique du Congo et pas ya ba journaliste et pas ya population et créaki makelele ya makasi esika wapi ba misusu babengi Fridolin Ambongo azali ingrat pour invitation ya pape awa na République démocratique du Congo ezalaki nde invitation ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye alobi atikali ata ko remercier chef de l'état te na yango Augustin Kabouya alobi boye parti na ye UDPS parti oyo ezali na pouvoir bazali na problème moko te na cardinal Ambongo to pe na église yoka secrétaire ya UDPS ndenge abenzi watu matoi. Félix Tshisekedi n'appartient pas seulement à l'UDPS, Félix Tshisekedi appartient au peuple congolais.
Et si un Congolais lève l'option de défendre le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, il ne viendra pas demander l'autorisation au secrétaire général ou à n'importe quel cadre de l'IDPS. Aux hommes politiques, faites votre travail. Laissez les hommes de Dieu en paix. Botika kokota na makambwana. Soki pema ya kosala opposition ezate. Bovanda, botika kojembela. L'essentiel pour nous, ndenge na ebsibino awa, to préparer deuxième mandat ya tata mokonzi ya ekolo. Tokani madame. Puisque les bosso na biso nazo mona opposition côté le matin nazo mona ngote. Bino ba politicien Augustin Kabuya alobi na bino boye soki pema ya kosala politique ezalite otika bofanda na bandaku na esika oyo bolingi kokotisa basali ya nzambe na ba makambu na bino po bozali na bino na pema te ya kosala po bozali na bino na pema te ya kosala opposition awa na République démocratique du Congo po machine ya opposition ezali de na IDPS esika wapi oyo batangisaka esika wapi oyo ba fabrikaka opposant pe batangisaka bango na école nango pe batangisaka mutu ndenge nini ya koyiko koma opposant kasi bino lokola bozali kokoka te botika kokotisa Cardinal Fridolin Ambongo na ba makambu na bino botika kokotisa Fridolin Ambongo na ba makambu na bino ya politique po IDPS na Église catholique bazali ata na problème moko te wana setende Augustin Kabuya abetaki mokolo yango na suka na yango na butu makasi secrétaire IDPS azwaki nzela inde tina ndakwe wo. Polémique sur discours, il y a cardinal lors, il y a messe Papalo et Salemaki Nandolé. Polémique sur discours, il y a cardinal Ambongo lors, il y a messe Tango Pape François Zalaki Awa. Population va réagir pour et contre Bazali Bongo na micro ya Jetu Kibala na Fabrice Kirombe. Na Kinshasa awa soki otunite okoyeba te koleka mosala nzambe Pape François awa na République démocratique du Congo et lukeli batu makambu awa entre église catholique na ba politicien ya République démocratique du Congo lokola cardinal Fridolin Ambongo na discours na ye atikalaki ko remercier chef de l'état te kasi a présenté qui kaka liboso ya monde population oyo bazali ko souffrir injustement et pas si peu mawa ba journaliste ba politicien ya République démocratique du Congo ba komi ko sa elango polémique moko ya kosakana te awa na Kinshasa pardon badi kolandisa ma message ya Abechole oyo azali porte-parole ya Senko ndenge a rappelaki batuke cardinal Fridolin Ambongo azalaki kaka na 3 minutes ya pamba akobanda ndenge nini pour na remercier Pape François a remercier ba délégation topé aloba makambu oyo azalaki na yango selon abbé Donatien Chole alobi cardinal Fridolin Ambongo azalaki na tana mabe mokote oyo ya koloba bongo miko ya KNB etambolaki pour na kosolola na population natina ya polémique yango pour na IDPS secrétaire Augustin Kabuya abeteli yango c'était liboso ya ba membre ya IDPS mokolo ya dimanche kasi population ya République démocratique du Congo bango ba réfléchir boyi. Non, cardinal déplacement à Salimade, il fallait reconnaître le chef de l'État pour ceux qui ayaki awa chef de l'État de mutu alingaki aya awa tant y aye awa quand même faut pas remercier chef de l'État ba remercier le gouvernement congolais na bolamu o bango basalaki envers la catholique. Donc il fallait baser la bomoko entre bango catholique na chef de na gouvernement congolais. Baser la eloko moko. Mais cardinal Ambongo eloko nde asali. Nzala ebandi lelo te na Congo. Parce que nzala ngo ebandi kaka lelo na tango fatia du pouvoir. Te nzala ebanda banda kala. Exemple la liboso te pape aya na mboka au Congo. À l'époque ya Zaïre, pape ayaka azalaka sécurisé na ba moyens nyonso au gouvernement tchaka en place ndenge mo batambola ba mboka misusu kolongwa wa kipe na ba mboka misusu atamboli donc ils ont obligé te batanga ba membres du gouvernement parce que ils ont une messe c'est quoi culte de prière messe de prière voilà
Si vous avez besoin de messe, vous avez besoin de culte. Si vous avez besoin de l'église, na batouana bazo lukaba créer ba polémique ba kinde église. Est-ce que na église na ba kinda? Ceux qui pasteur assis sur côté, aïe ça bon voilà qu'ils sont des salami sur le haut patronage. Ils ont raté. On est avec message ya paix. Message ya paix, il y a remerciement na pape ndenge ayaki na Kinshasa parce que catholique ba sala makamnyo c'est leur ordre. Cardinal a juste na 2 ou 3 minutes. On a remercier pape pour le passage na awa na Congo et non pas pour nous remercier les membres du gouvernement. Parce que bonheur beloge nion socio parce que les cadeaux comme makili na prince cortège makili les biso tout les mabati que la banzi là et qui soutient membre église non wana te église eza le mususu bon mais ils aussi sopani mais c'est sopani bon à y remercier après voilà la éviter pourquoi il fallait que la position de le remercier parce que ba passer dans ba discours le baki et là il liboso ils ont un remerciement attention d'être commissaire nzambe to sengana botondi to sengana merci na ndega bateli biso apesi biso souffle de vie à salibo normalement à l'autre là il y a battu côté à biso pour la création de là parce que yé soupi ça là bombo mwinda et tout ça rôle y a église ya ngwana papa osali na passe la biso ya Congo papa osali na passe ya Congo za biso mo ba congolais biso de voir ces moyens ba solution ni to faire le passe bandi lelo et de guerre na est vous les bandi depuis 1996 et il y a problème il y a pas tous les problèmes il y a président actuel c'est à nous biso moto mise en charge de ba biso et là problème a passé bon so ba ici pas problème a passé après autant après donc bisala sala ya basi na kitona ba bengani bango pour une discipline bolanda ba détail na reportage oyo bana ya basi oyo bozali komona bazali 7 oyo bakota na armée bayaki kozwa formation ya kokoma soda pona ko défendre République démocratique du Congo kasi bango balinga koyoka te musala na bango bazwa na kan ya kitona komelaka masanga kolangwaka na esika batu bazali komelaka badiamba bisika batu bazali misusu bakenda kuna kaka pona kosala kindumba tala ndenge bazwi bazemi yango epeseki bakonzi ya FARDC kanda babenga na bango na kitona bango seti babengani bango tala ndenge bazali kolela oyo musu mituni akoyebisa papa nini bokanisaki nyonso ezali théâtre bokanisaki kuna nde bokei kovanda na bino na kimia bozwi bavi na bino ya mabe oyo bozalaki nango libanda bomemi yango na kati ya armée or kuna ezali esika ya instruction esika oyo mibeko esengeli ezwa esika na yango koleka batu oyo bazali libanda ba civil mokonzi esengelaki obomba bango kaka kuna po kuna nde esika wapi esengela kibazala rééduquer to bazwa formation ya malonga kasi awa obimisi bango libanda comportement oyo bauti nango na kati bako kabola yango awa libanda population de ako souffrir na bisenga senga na kolangwa ka to pe na kosala ba désordre na ba quartier esika bango bazali ba ndo bisa batu kenga na zambila na uta formation population ako koma mal à l'aise boy kitoko te Nani, prends-moi tout ce soir, toi tu t'en vas à bureau de tu les abonnés, père, bon, tout ça. Tio ya mai epanzani na régie des eaux na DGC pression ya mai wana ebomi mutu pasi pe mawa ezali kosalema awa na Kinshasa. Nzambe
tozali awa na croisement ya avenue Loa pe route ya Matadi na commune ya Ngalema na DGC esika wapi tio oyo epanzani kaka yango moko boye esali badega ya makasi. Mama moko atekaka awa akufi likolo ya pression ya mai elekaki makasi ezuye na nzoto esali ete mama atika mokili oyo azongisa molimo epai ya tata. Nzambe badega ebele ezali enregistré pona cause ya mai oyo ezali kopanzana boye kutu selon ba témoin oyo bazali ki na événement wana balobi régie des eaux ayaka na déjà kosala contrôle na yango kasi problème ezali ata osali contrôle suivi na yango to pe continuité esengeli ezalaka kasi ba agent régie des eaux na ba dirigeant régie des eaux ba sala kana bango musala te soki kaka ba eko sala contrôle esili baleki na bango suivi to pe continuité ya misala yango ba sala kana bango te to pe kozwa solution ya makambo oyo ba monaki déjà vie ya mama oyo ekei kaka boyene sika abimaki yaki koteka pe biloko ya bato ebele ebebi batebele ba koti ndaku bazali susu na moyete ya koteka bakambi ya régie des eaux nesika boliaka bambongo nesika bofutaka ba agent futa agent po alandela musala malamu po musala esalemaka malamu boye ezali kitoko te. Oui Nzambe baye kofutela na ndako na yo elobi teke yo komi mambo ya famille bamama lupango ebele awa na Kinshasa bakoma kokota makambo ya mabala ya bato surtout balocataire na bango babengi biso balembi mama lupango beta kanga misu makambo etali yo te population ya Kinshasa pe elobeli yango baleta ibolanda na reportage ya Jetu Kibala. Ba mama ya lopangu ba koma kaka kokotaka makamu ya ba couple ya locataire na ye okomona locataire ya mwasi na ya mobali bazo swana entre bango moko ba couple kasi mama lopangu il faut kaka akote la locataire oyo ya mobali pona mobali wana asilikela mwasi na ye ba mama ya lopangu ba koma kaka kopelisaka moto boka population ba réagir boye. Normalement mama lupangu ndenge déjà bana baye ko futele pala yo faut talaka na katikati oza mama parce que baye ko futele pala yo loko oza mama lupangu yo nde ko batela bana wana soki problème ezali bana mibale baza na problème bazo swana mwasi na mobali yo mama foza na katikati po ba kokabola bango mais comportement mama lupangu ya lelo bakoma soki mwana mobali aye na mwasi na ye na kati ya lupangu kofutela mama lupangu wana soki amoni bato bazo swana mwasi na mobali akoluka ya kokota kaka bando kabola bango te mama yo za mabe mobali no za na raison ata mobali za na raison te abandi kopesa mobali na o raison mama yo za mabe mobali ndaza na raison moni mobali mama na mwasi no za mabe mwasi na za mabe eloko asale ezalaka te mais soko landela ngo bien mwana mwasi akokoza na raison na ye lokwa bana ne baza wana babalaka te akolinga kaka pesa mwana mwasi raison po mobali na silika benga na ye zwa bana na ye conseil na kopesa ba mama lupango soko moni mwana mobali aye kofutela na lupango na yo zwa bango mibale lokola bana na yo problème soki ezali fandisa bango obengi bango naza mama ube papa naza na posa na ya na porte na yo naza na masolo kosolola na yo tangu tu mwana mobali kokobanga tangu tu mama lingelo balanga makambo na ye ya mbongo te nazoloba no makambo mbongo te mais na masolo moko na solola na yo tango kokota kuna etake mama faut pesa bango conseil kondane ka mwasi devant mobali na tango yo kotika ndenge mobali akendaka musala otika li obandi ko kondane mwasi yaya soki na pesa ki yo faute quelque part ozaki pe na faute te mais mobali loko azaka ka mobali na kokopesa ye tort na misu na yo te na pesa ki yo kaka faute po mobali no azalaki wana mais na kotala bia yo zaki na raison na kokoka kopesa faute te mais na sima na ngonga mona yebi ndenge ya kosolola na mobali na soko tali ba koza na bato bazala bisala mabe po soki locataire aye yo za mama soki bazo sona ko kabola bango teke mama ndenge akabolaka po yepo boti bana batape ka lokola bana na yo
le ko ba ko futela bazaka ka bana na yo me ba mama ba kota ka makambo bazaka normal te bazaba mama mabe so ba kota ka makambo wana bazaba mama mabe soit azana posa libale kufa azwa mwana na ye apesa mobali wana bon conseil nga na kopesa ba mama ndenge wana ba mama il faut ko bongola motema esika bato bauti mosika esika bato bazokende pembeni bato il faut ba bongola mitema na bango ba mama age ba mama lopango il faut bazala ba mama malamu soki mutu akoti na lopango na yo aza lokola mwana aza lokola ndeko na yo soki kokabola na ndenge azokotela mwana mobali o mwana mobali amona mama lopango malamu ntango ya koboma libala azwi mwana ne ya mwasi apesi na locataire wana nde bango bakoma kaka soki mutu na lopango na ye batali ndenge bozovivre abandi menace akoma otindika mwana na ye bambwakela banda kolinga banda kosala boye ti ye boma libala azwa mwana na ye apesa ye na ye wana eza mabe pamba te locataire aza lokola mwana na yo baye kokota epa na yo baye na lopango na bino bokomi famille bana mibale se baza kosala matata diable asa akoti kati na bango ezosenga bango wana ifo kimia ezala yo mama ifo tia kimia na kati ya foyer wana yo kokota te soko okoteli mwasi akozwa mutu makasi soko okoteli mobali akozwa mutu makasi ifo pekisa bango mibale po kimia ekota na ndako wana mama nde alukaka kimia na kati ya bafoyer mais so lopango wana ozomona ke mama lopango na papa lopango baza bizali mabe lopango wana ewumela balocataire te okomona koti mbula moko ya mibale abimi po eza malamu te okoloba kaka boye na bamama lopangu boyeba ete balocataire bazali lokola bana oyo bino boboti ntango baswani bango moko bacouple il faut boya kopesa kaka kimia boyeba ete kopesa conseil ntango balocataire na yo baswani pesa kande kimia Kinshasa eleki partout oui. Mboka ya bana na bana TikTok nini ezali kolekana kuna bolanda. Mon père et ma mère sont mes parents. Mon mère et ma soeur sont mes parents. Oh! Tokomi na suka édition lelo nazali na plaisir à présenter bino yango bo continuer kolanda KNB News o ezali magazine et puis ça ba information en continu na linga la chaîne YouTube na biso KNB News o beti OK au s'abonner au partager ndenge ezalaka kaka bo zanga kotika commentaire na page Facebook na biso te pambate kunande nyonso zali nango ya koloba loba na ndenge olingi pambate liberté d'expression ne ezali musala oyo biso KNB News to sala kakasi avec respect éthique na déontologie journalistique pambate bato bele bakoti vélo na autoroute na cadre musala oyo bazali koyeba te yango wana bazali kokangama bikangama yango wana bazali ko bebisa pe ba vie na bango bazali ko simba matière oyo bazali ko maîtriser atanda mbute kasi na makambo oyo biso tozali ko continuer ko servir bino avec professionnalisme surtout attention tozali wana pona ko sécuriser bino pambate balobaka l'information sécurise neto mona lobby magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino